Bo tapotelenga dans le bibo nyamani ni wana asali émission soki vidéo alobi ke concert a fallu za menacer bobo sa te ko tagelenga saratola soto sisi mamba papu to kota na saratola s'il vous plaît bobo sarate merci beaucoup depuis Kikwiti oh Trifen Kandodi merci beaucoup. Une proche du Seigneur, ok, na privé. Bobo sarate ko tagelenga saratola pe. Po nazana DCG, ya fali na saratola. Nalobi nyamani ni oyo osaba vidéo oloba ke concert a fali za menacer yo tato yo. Olito za moi soto bambe na miniature. Yo place ni oyo kota yo ko canceler concert a fali. Ali bomba na mutuna oyo. Hein monsieur, tu es fou. Tant de jours, il y a une tendance que ngana Gims, tout ça ce qui est loco moko, je connais Gims, donc Gims muto tin na bino boya ko loba na TV que concert a fallu ça menacer. Po ye Gims aza nani? Ye Gims wana aza nani? Po yo bolole ya mukolo lo tato yo, oza mukala ya Gims. Yo mukolo be mwana poto inconscient. Yoka, bino ba nyamo ya poto. Banyama poto bosala ba vidéo bino banyama ya poto ngana ebi bana poto na Kishasa to boya to banda ko lenga jika ye na kalaso yana bino za na poto ye quartier ningani so za na kino zo mobali mona poto famille peso valeur lelo poto comme le roi mbanza ngungu poto comme lufu je préfère na lala na mutauta Tanzanie je préfère na la na prêtre uta Kishasa. Je préfère na la na prête à Angola que na la na mwana poto inconscient. Bana poto yaya poto un bon tonton comme TikToker. Bino bo sisi poto valeur ba vie obo comme bino tout ba YouTuber. Hein? Un vrai mwana poto mais au moins chaque jour na vidéo YouTuber yo tata mukolo boye. Yo mukolo boye mwana poto ya tonton mukolo. Osa la vidéo pour la musique. Distraction. Yo kasi mwana poto ya poto conscient tonton mo bwana mwasi na ndako na bana akosa ba vidéo ma musique wana compte bancaire combien tango yo beta lisola Gims na fali yo tata mukolo boy o mil na poto wana compte bancaire no tu as quoi otongi na kin de ba salon franc ba tonga yo tongi mais salon franc azaka coiffeur salon franc le maire de Bruxelles azaka coiffeur Azo kata suki o bat musuba ko kwarte ka ko tonga na Kishasa salon franc wana akolisi ka ko kata suki apesa ngo mayele azo kata bastar abandeka na batuka bata poto ka normal ti akomo kata pe bastar ti pe kombo efandi lelo salon franc atonga na Kishasa jamais au monde à salon franc le meilleur de Paris ce qui le meilleur de Nini à ça la vidéo pour la makama ba musicien jamais. Pourquoi? Parce que Azana nda kunia na Kishasa sa ko s'occuper bino bana poto ba tonton a poto ya nzala oboleka la be mission parce que un vrai moi na poto ko sa mombosala te ba tonton a poto ya nzala non le ba tonton a poto ya nzala o ba sala ba vidéo bosa inutile la société et ça la bololo alobaka échec yo mo vino no échec kotanga kombo na ngate tango loba échec on a connaissance ça ba gel show et bemba mama na o échec yo mo na poto tu as fait quoi yo mo no vino échec bilambo la ta ya mulunge bo ya salité au passé vino nyonso na échec bololé que tu es o koma kwa ko pesa batu toli po yo mo vino nyatongo mambeta yo mo no vino échec kota mo na poto le kana be mission abimaka bo po lobaka échec e ko tshelo combien na compte bancaire nga gel show na e poto consciente yo échec yo biso neto tina ba mbongo na ba western yo so tinda mbongo na Kishasa yo avant va na kiti ya mige to va na ba kiti ya be mission mwana poto na suka suki muta be mission ba komo zo ya loba imbécile o tinda mbongo na Kishasa te otonga na kin te bilamba na mulunge no lata so to kityo na Kishasa lokwa batama bongo mtu lata ngona balabala bilamana mulunge yo échec mba suka otanga kombo nanga soko sala connaissance numéro no sa ba gel show na lekio na répertoire ose lokote ba bwa ko ti lelo tikala échec boleki sa vie na mabanga na suka longo bo réussir te bo koma likunya ti na biso ba basi koma mwana poto yo kela mwana mwasi ya age na yepete likunya na poto
bino ba mibali bokomo yoka na biso jalousie yo kasi na vie na nga yo échec yo comment les anon nani na vie na nga na kezana numéro na téléphone na nga o baxela nga nini nga fona zana numéro Willy Musheni e baxela nga 1+ fona zana numéro ya vote singa fona zana numéro ya fe na nga bubuli yondela yo na kina numéro no po ano mukaleso salite mwana poto ya bolole vino no échec mambeta baboko mabanga ozwate babwako na poto bo lekisa vina mabanga bo lekisa vina kolata yoji nini yoji Versace saper papa yemba yebanga babwaka nga musicien yebanga tina suka bo suki ne lokote bokoma ka ko mela na banganda ko senga batu ba bière bokoma ba youtuber na kimukolo pe bo gagner ngata contraté OK. Siko biso bana kisasa to ye poto to leki bino ebi po ani yo tata mukolo bo lekisa vina mabanga nga na osomba Versace te na ligali ya Gucci okuta ngate okokuta ngate poso to talika nde bino bo suki na banganda nde bino bo suki na ko melaka bouteille oke lala nde bo suki na ko liaka na ba malewa biso to kolanda bino te bo c'est exemple ya à suivre te nde to so to talika bino de vina bino suki na ba malewa nde vina bino suki na banganda nde vina bino suki ka boye bokoma ba youtuber biso to sa biso ba youtubers to so kene ko luka ko bongisa poto fanda bino sko vina bino suki na vina biso e bandela vina biso to landa bino te yo échec comment les années botina ngano kombo na yi masuko tanga kombo na nga o mona nga GLT na ke signer na maison Versace jamais de la vie kama mna ebisio okomona ka ngaite na kati ya Versace sono na bongi te okomona ngate na kati ya yoji nanu na bongi te okomona ngate na sac ya Dior na coach na osomba sac moko ya Dior non na bongi te matala na eza vina ngate ponde bino bo sukeli bongo penza na poto ango bozala basaka ba Dior na ndako botongela ngo ba immeuble na Kinshasa bona ba Versace ba chemise ba Versace ba collection kala bosomba cher bo kanisa ba Versace na no bo ke tongela ngo na Kinshasa botonga bosombela ba terre tota binoti elambe ko zika na faire siko valeur esimbongo eke nga jelo ko mona nga kuna te okomona nga na matala na te nga so na zui Dior ya solo c'est que na ziongo pa chichichi bola ava chichichi bola kabela nga Dior ya solo ya sac ya body ye moko finesse bonga mundele sa assura vina ye atikela tala immeuble mbima na GB a commencé à folie na mbongo na ye donc soka sombi eloko yo nos limbambe kombo lo penesco ye soka chichichi bola spacing eloko na carton yanga et puis en aucun jour de na zala boy chichichi bola kabelenga Dior na ye na fongo na kumba chichichi bola pesinga Dior na koti momo na sap na sala mambo na te robe na la jour on est à Versace ya noir chichichi bola pesanga robe à Versace na ba fait body à Dior sac à Dior nini oh mon côté à Versace au moninga te na yo c'est la vidéo ça c'est du Versace ba mona koti na sap na linga na mikanga singa na likambo na kokokate na ko sala ngote so na la so pe na la te na la ngote makas na ya gibo ko polo yo lata no Versace kota Gucci ngaka Versace yo lata no lata en première qualité ya gibo ko polo pe no teka ngo na poto et teka maloko ya pétrole non teka ba t-shirt à première qualité ya gibo ko polo na poto et teka eleka kuna publicité eleka mbamo gel so ye benganga je esila na poto lokwa mai donc on latisa ba t-shirt na poto ba garçon ba fille on latisa bango ba t-shirt ya ba première qualité o ba Balenciaga o Gucci o Versace première qualité différence exacte na deuxième qualité ba on latango na poto donc on lata giboko polo et ali sumute comment na bibliothèque ya péché na on lata giboko polo première qualité taka boko polo coup d'œil rata jamais non lata boko polo ça complexe bon lata ba boko polo bosa ba semblant na TV yo nos limbambemba suka otanga kombo nanga koza numéro j'ai la téléphone échec yon de chèque ta vu de suki wa lopango na Kinshasa wa lopango na kin nga kutu na lopango na mpasa ngai gel shona leki nos limbambe na lopango na mpasa ngai gel shona leki nos limbambe na relation so bakangi ndeko na Kinshasa na obenga na téléphone ba obimise ata batie wapi na ko benga akobima yo na relation chemise mute bengelo mutu yo supporte ta famille moi j'ai des enfants na supporte bon le quoi papa pe maman na bango yo ke kotanga Versace yo c'est que na inconsciente na bana mi balenga mo papa na bango nga mo mama na bango na famille etalelanga ngana ke sa ba vantinde na baby sa
wali boma yo imbécile world waki zengi lo mona biso na TV bwebi biso te baki zengi nyama nana bana nangana ke sa ba vantire mambo na lataki babuka ki ligale ya kaluji ngai nana bana nana famille nake zwa pena makanisa okesa ba jeune mno bosala wala kande na mona ba kombo na mno tokutana na babar kande na kombo ba kombo minene me tokuta mno na nganda na vandi pa na bino so na landi lokola bateau na ko glisser wala terrain na ngate nga chaka mbongo na agence cha ria cha western cha monogram ekiti mayele toujours ba petit faut baza bien nga faut na bien vies nozo boulé ni imbécile yo mo vu un échec on appelle échec yo mo tout ça échec yo mo tout ça échec na sala na YouTube na zo relation na mabanga so na bwaki bubulu yondela dans un mbongo so na bwaki wili musheni so na zui mo te mo kune raté te opesa so na bwaki vote singa na zo so na bwaki ya teo za mbota na ozwa parce que non ça boulot o yo talelanga libanga na ngezo koma libanga ezo koma likola ngo na sala na la joie kabelo na sala na la joie kabelo shop munene tekaka grossiste munene tekaka ba kabelo ya solo monde entier donc na sala na la joie kabelo na contrat la joie kabelo ta tekaka na la contrat la ya na Sophie so ça posa on la ta ba prêt à porter ya qualité ya ba grande dame non c'est le coup vidéo na pour na c'est ba qualité bilo que koti pa ya na Sophie bon mona ke na zula rom ki OK. Ah oui, yo na so ça nini. Na so na na nini na rich beauté ma chérie. Ça va ma tembelo fele. Tala poso kitoko ça va ma tembelo ko takasa nzoto. Yebisa nga siko. Yo na so chia quoi. Ti biso to ko bala ka bino boaka la ba distraction. Ti ba to ba poto na sima ba ko tonga na kin na sa polémique bino kana distraction. To funga ba depo na kin de ba sima ya ba nini bino kana distraction. Muta zo boule na sa nini na kin etele ma po ko tsela nga revenu chaque fin du mois. Bino boaka la ba distraction. Donc ma talane za po na biso te na slimba. Me biso to tindo to na tabila mana ba fulu wala ba to bomba la tana kishasa. Biso to ba to poto na ko la na cuisine, na ko la na toilette. Mena za kana mo loko mo bo na kishasa. Qui beaucoup le news pili OK et ça mbasuka et puis bino ba raté oyo yo tata mukolo ba pe concert a fallu ko za raté bo ma boma tango Gims a posté ba jazz kuna na moni mutafongoli mbanga na ete ko loba ouais tango bolo ba ke Gims a ça même pas au courant ya polémique bozo sala tango ye monsieur Gims a posté ba jazz kuna na moni mutafongoli mbanga te aloba injustice ngwa nini ngo jalousie ngwa nini ngo za renvers fali. Injustice ni bolibo sala. Ouais, reçoit la Betty concert na poto dans le calme. Nani bina fila Betty dans le calme. Faire ego la betaka dans le calme. Confie le midazo beta dans le calme. Pourquoi na tour ya fali bo comme en injustice. Donc fali na sabon ata solisa mutu linga ka ete. Tina suka nzamba ola saka fali ke mutu alinga kote. Obi ke bwa mitema be bwa injustice. Oto ko associer ba combattant. Biso to tindi bino bo sangana nan. Tota force na bino bo bosani nde basalaka bino premier tour bo sangana nan bo beta oya monike amo bali ba kata engenga abima lo baso ke concert à Stade de France ezate pe ezalate to ndima bino ta bazoba o ba raté o banzala na bino ya vie ba passe na bino ba misana bino ba échafaudage ba colère na bino ya vie bo si sango pa mutu mususu mais fali abundi na vie pas en fali a personne no bo sa ba musicien ta il y a aussi des faux chanteurs ba bima Adolphe Ayemba voix ni na wenge masaki courageux Adolphe Dominguez papa na saka na mbongoti basaka na mbongoti voni na Adolphe Ayembaka mais na courage na ye a telemaka kota wenge ba masane ba chai po abima pa Adolphe tilelo elo ni na empêcher bino boza ba musicien elo ni na empêcher bino boza ba courage na vie boza ba musicien nga tangela kasa ki journalisme moi Jaël en aucun jour nga tangela kasa ki journalisme ta mais to kota vi to koti sa côté mo be courage belé to chaba tu ba micro Ngana chana Zakari micro et rosa na politique. Na chaba leader ba micro we ranson émission mobima interview au télématé émission mobima na we ranson. Ko fait le mida benganga yo sa l'émission chez moi ba mon côté. Na yamba ba karma pa ba we ranson ba ko fait le mide no na vandisa na yambi ba leader na yambi ba musicien na vandisi na yambi ba ta théâtre allez ngana na sala komboti. Na na place na kota te ba boaka ngate. Nana place na kota te no so libanga te
na vandi sa ba fe na table na TV héritier le na comme la wata papouche parce que je suis une courageuse en fait vie et sa violence royaume alikolo to on a violence to on a skimia kimete il faut yo vandi no bolole moko boyo poni vino mo boko mekla muninga kanda muninga bundi comme millionnaire je peux bunda comme millionnaire injustice ngwa nini bonga bosa abato biso to bunda to epoto fele ndeti nga pena na bunda nga na yeba pa biso première fois na sala émission ezaka papa biso sombaka caméra ne mobo ya mukie na shop na Afrique du Sud papa na nga aoleka na ye asombi caméra na shop ya mukie a filma na ye libanda ndezaka na Afrique du Sud pour ça asa yarate je crois que parc a filma na ye na bakoko na ye mais nga na benga frère na ngai Prince El Matador nefse yako filmer nga libanda na loba frère na nga filmer nga libanda totali lo kongo to seki grand frère na nga Joe Lukoki ayibisinga oko komano pour ça be mission oko ça le bébé mission na Afrique du Sud ba ça bon te Thérèse David na benga Jires Malele nesi ba sala émission non deni dongo baloba ndeni Jires la singa ba sala ka annonce na des annonces émission Sili voilà Jires Malele muta ba no filmer nga mutali bosso petit frère na nga Prince El Matador et Michel Bosso na en Afrique du Sud petit frère na mta filmanga to teka ngona ba CD succès na bimisa épisode à liboso succès na Captain ba mo be nga sexy na kangi na teka ngona ba CD ba Antonio Pelicano réveil merci beaucoup ba teka ngo réveil patriotique TV merci beaucoup ba teka ngona ba CD na yo zo manager Antonio Pelicano ndeti G na sali komo na bi a terrain na ngate Kishasa mbamoko. Allez, nani okomune nani alendele ayo zwanga. Tomo sala na bame ngoni suselo Congo. A TV mo bezana kinboe. Na komo bosa bloka kine. Tomo sala na butu émission butu ya baba musicien akomi ko zwanga. De to yamba ba Freddy Akimbe. Juto yamba sko Freddy Akimbe sko atali singa. Atali singa kendenge zaboye il faut ça non na YouTube TRTG RTVS 1 tomo ça na butu émission musique to yamba ba musicien après to yamba jour so tembi ba YouTuber tembi Freddy Akimbe ba yakana nani fia na lobisa souti ndeske yo sala ke ba parce que te yakano YouTube nde na yo ya YouTube na yepe YouTube na sangani na ndeko na lobisa souti. Après Monique na ki leadership na nge simba ne ki yote na longo la ki mususu na pelati lelo kombo si la kate et là la kate parce que je suis une courageuse taka na boti na break à 3 ans mais na zongi fallait me minga poto yo zo rêver ka na poto ngana kini fia Kishasa na ebinde ba kota ka mbasali tena luka visa na ebinde ba luka ka billet Fali grâce à Fali na za na poto. Parce que na courageuse na domaine nyonso chama ele bino osaka siko yo bolole ni no ko loba ke fallait beta te bino ba grima c'est pour la bino bo sangala bino nyonso fallait obeta gim ça c'est l'autre côté na poto ana lettre au côté ça te po yemo no mu konza clash makasi yo gims o boss anniversaire no buba o boss adversaire no ke zaka buba o comme si buba fallait on luka yo bolola viole ki obi ke fallait zo luka base na gims ali bomo na mutu no fallait ça luka base na gims mukoni fallait luka base na gims bien gims mtaluka fali ba problème tango bana fali ba so ba problème na fali o ale kaka ne mission a chrétien makamba ba parents na bana c'était fali to gims mtabandaki akoka makambute buba meme likolo akokate na fali kuto kokate po de jour kokate gims na ba vieux no wane lo bele le côté to mo na ngolo ka via papier ba vieux no na min o la so ba jet privé to mo na ngolo ka papier po fali linga avion te ozo luko sa bes pour beta stade de France tango fali a chaki d'être stade de France na polémique na gims mais non il fallait calculateur ba musicien fallait check date na yemoko gims mtabanji ko tumbola ti papa juna janana oyo akangami ba musicien Saint Denis ba bokela fali ba jeto gims ça ko bata ma lelo poster ba a poster ba jazz a poster ba ondeni asaki o bata c'est pas la première fois gims a posta même nani comme nani a posta era Gims a posta era
dans ma série analyse mamba fali Gims a posta bo kechu au finga fali Gims a posta bo kechu bonjour mona fali na qualité ne a poster muto au finga Gims bolak sanga image o fali a posta bat bo finga Gims bolak sanga mais Gims na story na ye a posta bo kechu au finga fali yo Gims o che misu na kati bo lokwa muto zonga sima keba misu lokwa kombi keba Gims a posta papa nan o bo kechu ayambo bo kechu sa ko sa take na fali Gims a zo image na posta ngo to lobate Gims a posta era to lobate era taka fali Gims a posté to lobate a posta kindingu to lobate ba jana sango pa bobo bo so na français bo so na ba mec biso mec te biso to fingo ta miss lo kwa kombi bololo zo ba fallait robeta te bino to kutana bino na stade de France le 3 na le 3 mai botane bo kima mbango bino fallait sa camarade na bino banzala na bino et aussi na makamba fali donc bino na bino ko metina miso batuke to va annuler boke ko annuler ko tabi bemba ba mama na bino boke ko annuler concert ba tout fi na bino to ba finga ka fali chaque jour bobi marté pourquoi c'est tout le jour ba finga ka pourquoi bo sala ba mission te ba ene o ba sorcier mité mama be ba jaloux bo zuité ta ba semba ya poto o ba zoite ba yayo ba rata branche ko zwa bo telemeli fali bo mona te muto bo telemela kenda ka liboso ba actually net ba banda contre fali ba souka pe makola falit mwana nzambo muto bino kasi fali akipata ba via Gims fali na posa beta stade de martyr po abeta ifasa base na Gims yo Marlène e bemba mama na onyama fille sida o imbécile kena ko sono traitement ndenge mukolo mirador atika bino na baladi bino nyonso tout fina onyama makole kauka moi sa salité ta mungongo na kati lokwa muta meli micro tout fina yo kasi yo na vino peno sana loko sala fali pe toucher fali yo Marlène on est loko loba fali ba finga nyoso yo kana suma kambo swakate fali ba finga ndoki tondima muta ba kisi tondima des fois tondima elo ni leki ona o swabiso avant ba tchabe mission na bino kaf vous parlez que de fali lobo komi ba analyste ya Gims bo tiki fere le lobo tiki fere bo comme na Gims mais mo compare place bo ça mukie le lobo tiki fere bo so tepa Marlène fali ana posa na binote bino ne bo ana posa lobela fali to ça jemo be bo lobela fali te pendant une année so bino bo talama to ça bo lobela fere te parce que là ça que bo ça incapacité il y a place bozali on peut parler de faire 10 ans bo chokate. Tu peux parler de Kofi 1000 ans, mais si on colle à Kofi na fali, au moins on a un talama l'internet. Si on colle à Mamba Ferre na fali, on talama. Tout va le bel affaire, non bah ça la succès. Si on a un jour là qu'on chrétien fali, mbalama ba bete bon ma boko. Si on ça la nino, ça la gens on ndeni, net inga jael, na ko beta ta simo na le bel affaire, na le bel ka fali. Non ça la can actualité. Parce que l'actualité c'est nous. Actualité là la awa. OK? Bata Kofi ba ko beta 1000 ans. To le bela bangote. So ba ko attaquer fali to niati Kofi na mamasi. Po Kofi nga zabongo atinda ka batu. Oh ko fali ozo sala zuwa ndenge Gims abwaki ayaki kokumisa Kofi. To kile makamba Kofi tata mukolo bo asasila siminje ta agume mokongo. Même papa Lutumba na suka akome bongo na suka yo na osana moi jeune papa nyoko longo otambola tout droit yo do banji ko tenga maloko muto obina okomi da loboko mo ezoke na AVC bino bata Kofi surtout bino kutu bo sila mapo boze loko te bo sila album asindi ekenda api bino bata Kofi mutu bo lata mamba Gims album asindi ekenda api ekeka na mo pepelo kwa générique affaire album asindi ekenda api bon ça place album à Cindy Ekenda bon ça na polémique a fali album à Cindy lis-moi générique à faire et lis-moi yo trésor congolo mun nokolo la bassin tala mun nokolo quoi ba pique mo ba total ba za min nokolo quoi ba plateau imbécile yo lo quoi ba zo lalo mikolo zo mo lo quoi yondo comme super yo lo comme moi ça liboso ozo mo lo quoi yondo comme do ba na place à liboso trésor ma chérie depuis que mikolo yo jande préféré yonde ba olala yo alors lo quoi ba zo lala yo silama mikolo yonde madame lo ko fongoli porte tika ba kota bien olingo la sa biso ke ba olala ndeni mikolo yo lo quoi ba zo lala au trésor congolo biso to yebike yondo comme la préférée la minicho yonde madame alors bomba ngote bébé
Et ça la ronde du comme osarana ferré. O uti la match na ferré. Osa est capable de faire que changer maillot déjà ba longo lango ba jouer ba team maillot sika. Bozo ta musa leader na antiquité, toujours dans le passé. Donc faire un Lati Varese ya kala, tout de suite changer Varese ya équipe nationale. Mais trésor congolo politologue, on ne même pas que tu changes déjà Varese. Bon là tu faire Varese à kala. Bozo vivre na passé toujours. Quel est notre conseiller faire que papa Varese te bon c'est kabiso. Varese aza patriote, aza mwana mboka, aza musicien, aza la voix o eza na kati mboka. Ko jamais ko la ta Varese ya kala. Donc il faut ta Varese ya lelo pour tout ça pib ya mayo ya lelo. On a tu faire Varese à kala. Allez, yo trésor, on n'a même pas que faire la Varese à kala. Mais tu viens parler de Fali ici. Yo sommes Fali en retard. Y actualité. Au sommes Fali match et betati Varese à kala. Bon ça nous ben compétent. Bon mais leader na distraction. Bon on tient ma kelele à pourquoi. Yo trésor congolo et bembeno nyama. Tande li soke fonga me lokwa tu d'échappement. Tande komi mama. Tande komo dendaka boy mai. Nyo se vendre le comme batio silicone na simo comme to sali bibil mais ça no bibilte. Déjà komi balada. Yo place votre vendre yo ko vanda boy le comme mobali tout droit yo. Trésor congolo. Yo place votre vandi yo ko vanda boy. Yo faut chaka lokolo likolote. Pas si moto. Okomaka garçon lokolo likolo ciseau. Garçon lokolo likolo ciseau. Moto. Okomaka lokolo mo likolo. Loboko si banjo beba. Otala yo mbangu jour alors que tika faire ta la match. Ozo lenga oza sécurité te. Ozo l'autre côté. Batu basa pe mais mbangu. Garçon mu pepe. Tela nga genou. Tela nga maboko lokwa mboa. Pesa nga sima na vidéo. Gumba ma pesa nga sima. Tika téléphone, sala live. Là ta pantalon na tissu le quoi mobali enfilé chemise. Zo ma boko na o chabo le quoi 4 pattes. Pesa biso sima. Soto kima te kolobe loko te tika ka téléphone koloba e loko te. O mona munno comme sunde o pesa biso bonjour. O mona munno comme sunde pesa biso bonjour. Imbécile ta moi ça salité. Yo so mona moi ça makolomi lai bongo na moi mobile. Soumana madesa makolomi lai bo lo danga. Madesa makolomi lai, madesa barbe bele. Ya munoko sopa na munoko soupu shaba. Zo le quoi lo libele melisi bana 10 imbécile. Tout fina onyama. Makamla biso talio. Bo sanga na kuna nde bo zanga place fixe. Kaka Fali akobeta te, Fali va jouer ici. Muta mako azati. Mouta fouka misa tembe. Fali va jouer ici. Mouta ko teleme. Boami kinza. Pona pasa mno kanda. Boami kinza. Boami kie. Boami sa gims. Mouta tini mno boyor loba. Ye moko nona ke Maroc. Marocain wana. Mouta va beta concert. Place fali beta ki fa bisa so DS. Fa bisa so pantak la kisi nyoso. Mouta zo vivre na sima kisi. Seul artiste et moi j'ai continué ma route. Abimi si pas secret nyoso ma so continuer kaka. On a bimi na siècle ma zongi. Tala fali a beta concert amicha aigle. Ouais rançon na chaka lion. Mais yo gim so beta concert la so DS. Ba geste DS nyon so peso pouvoir. Pour beta ka place fali a beta ki. Il faut ça pentacle la makasi bon. C'est qu'il fallait les que na pentacle. So moni muta comme ko la samno dimanche ki sina c'est que ki se so simbali souté. So moni muta comme ko bimisa kisi na miso abatu. C'est que makambo e simbali souté. Parce que en vrai muta kisi bimisa kisi na miso abatu te. So moni muta comme nga pentacle, nga boye et loko zo simbali souté. Donc gim sa zone ba place il fallait à Zali. Mettez-moi de cœur tapoter votre vidéo zo calé. Mettez-moi de cœur. Mettez-moi de cœur tapoter. Vidéo zo calé, ba signaler. Mettez-moi de cœur tapoter s'il vous plaît. Gim ça sent la posa yeba place ni fallait à Batama. Gim ça sent la posa. So moni gim ça comme mi ba DS wana. Posa na ezali à comprendre place il fallait à Zali. Pour azo koka falite azo mona falite. Denge Vasco m'a bien le parce que faire alba Luka fali matin midi soir. Ba mona place il fallait à Zate. Vasco m'a bien la tika message. Ba ta faire ba tika ka testament. Gigo la tika testament la kombo fali. Vasco m'a bien la longwa tika pe testament la kombo fali. Donc ba ta faire ba kouf ba longwa ka na kombo fali. Gigo la tika la so kombo fali. Bou. Vasco m'a bien la pa ya to Luka fali to mona été. Yo moni fali pour que abeta na skol. Akenda ko luka mutu.
po fallait kota mikanda na skol na bra Congo abeta nzemba ya skol wana aluka mais faire pas beta na primis il fallait qu'il ba kende kozwa faire ba refuser na primis na bralima a koti sa lettre parce bango refus ba boya mapata ye a signé mapata zo bima bata faire bazo kota bango ba refus na bralima mais mapata signé contrat pour na wera bazonga nyoso tana elle mission ya Vasco Mabiala atika témoignage nde bakenda ko benga vie na biso wana bazui lettre balalisa pa vie na biso basali makamba ke zonga sa lettre na bralima poka bayemba siki koko ale basiki toko bazali awa esere baselango cérémonie lettre la cérémonie ale lobi no bake coach bandimi bango fali pa beta na skol asala cérémonie bongo ti donc place fali azana bino la seke bono na bakisa primaire bozo na ba bébé kisien bono bakisa mikie nanu ya ba vie mo ya kisasa ya ba osasa bino ba poto ya ba osaka bakisa ba courte joie Gims asa nani donc Gims a comme na niveau alaxa biso que nenga sana DS boy fali pa beta concert alaxa biso pentacle nete biso makamato mesa na falite so za ki fali mta beta ki concert a ba DS bongo héros to melima ite pa combattant ba parents bozo tika bana mino ba kene ba concert oyo ba tie DS ba parents so ke zala ki concert o Gims a beti ke fali mta beta ki bongo ba DS bongo entrée à franc-maçon bon ba parents vraiment qui s'allait ni bozo mona ba envoûté bana tonga to lala te. Mais le quoi ça Gims et les qui inaperçu ba complexé bon a complexe à français vous êtes des complexés bon a complexe à français ba zoba quoi ça Gims ba zoba mutako beta 20 ans na pote mais français mo boulou ba beaucoup ta kana mbila bon bes explication azui français bouki ngo penza bouki oh ou mais la 20 ans na pote yo oh français bato ba lo coûter bon on a compris Gims a le côté des fois fali amu kinza yo Marlène et qui na bino nyoso bino ba vieux bo fo ba mbanga na bino yo vie oyo to luka na longe moso to publier ngo o che mandefu lokwa ndundu akati mandefu biente yo che manet lokwa le bubu diouf yo vie o luki succès tala mandefu lokwa ndundu o ko sambo na moso na bana yebeke abale kakati OK biso to yebi mboko po yo za nani yo sala pa mako o lito za video na wana to memango na justice bino mona fali camarade na bino nyoso bo sala wana boyeba ke ekene la justice na ye Gims wana o memangambo Marlène génération libosé biso mitakala l'internet ya yo mutakala salité mutakala fatigué mutakala lokwa papier ba fini ta mutakala Marlène ebima azula ngata agenda te mutakala mwindu salité mitakala se bime mutakala Marlène lokwa ma yebo elali na mai mutakala mwindu mutakala salité lèvres coiffées et pesa ba tu posa te imbécile ko fait biblio mutakala lobate poani mutakala bluetooth ta mutakala li dodo nya imbécile Marlène na mona côté o kauka banda likoloti na mutakala kovo mutakala pavement bakata ta mutakala lokwa katikati ya brique mutakala mon plat lèvres coiffées ozane lo côté na samakolo yo mankaka kofi respect abetoka live abetoka video mutakala ozwa liboma ozali bo ona mutakala ya bien te ma chérie mutakala no ba publier to sepela na ngote yango moni pozula ngo gender te ozula ngo gender te mutakala lokwa mwandeke salité nzoto ekauka libumu misisa maboko misisa ta mwa loboko liboko yango yokela balora tendance likunya talaka mutu mobimba koza na bino kirimo me opesa matière Marlène abenga Alain Nzambe nzamba zo mona ngali koloso na kosi na kufa Marlène kasana mutabenga Alain Nzambe basenge na zo mener vidir Alain Nzambe abenga nga tocha na se mutateka disque Virginie ateka disque Laura Tendance Marlène kasanda biso to yeba mobala Laura Tendance yindo ndo pesa so ba matière nande Laura Tendance akeki chassa nande Laura Tendance ayi mobala moi sa papi mboma Marlène to betela bisoti oboni ko Marlène muta sambuisa Laura Tendance lokwa yo azali okena ko lela pa Alain Nzambe kuno zo lela Alain Nzambe jela zo finganga oh naza bosa na zonga pa le mutu chance ozonga te en tout cas équipe a fallu félicitations on dit bo présenter que mutu aza ya bisoté
Yana zemno fallait linga biso makasi pour attester biso na façon tout a comprendre que ba petio bazayanga ba mila ya blague te bakenda ke pa ite ba petio atana pinir bango bakenda kate bazaka na makola papa mwana mayele mwana botosi ata papa betio okimanda kuti okokimanda kuti okokende kali pembe oleli pembeni soki poko ekoki okoya kovanda na portail la bino voyez que papa bino yeba ko lala libanda portail surtout comme ata iner papa bino obanga boko tia lala mwana mayele so papa beti akenda musika te akima apenda kute biso kenda epa ite biso zaka wana emata ekita emata to zaka wana to kenda epa ite ponga pona mutu moko la ko tika falite c'est que tout le monde balanga bien sur la bébé na mutu moko et talinga ite nga no taka okesa fali okesa banana ketchup moi ça fali okesa ba Marco 6 so na manqué ba fana wana komika posa madame fali wana peneza na sans pardon oui so na manqué par Zouzou comme grave parce que asalinge lote moi si na finginga ite et comme grave comme ko manqué soulé et grave OK donc biso doaka wana mutako kimisanga te palpite te pone no so na bino boy en tout cas si vous comprendre na poto so na sisi na fongoli frigo na selma mno so na lingi naka na poto parce que muto asala pour être telema et ça muto bino bolibo boycotté ba tout fina bino ba pauvre ba zoba bokasi makamelo bo sala wana ndebe na si bino le D na le 3 to beta na poto na Stade de France. Oh Kofi, oh Juna. Madame Fifi, kanga pa Juna. Ba calmer ba journaliste ba Saint-Denis. Mige yo sa les missions. Yo mige. Yo na permission yo kakate. Yo sa les missions. Olo bake. Tozo aider ba musicien na bisoté. Comment to comme ba journaliste ba finga rabatu. Mige toi tu veux changer aujourd'hui. Yo na réputation changer aujourd'hui. Mige pose en poto fallait contribuer. Même na 1 euro, osa ingrat. Toi na mom sous au chawana te, osa ingrat, migi. Obiba déjà ingrat, osa ingrat. Migi yo moko finga ferry. Surtout bito zong solo ba vidéo, o finga la ferry, o supportant ngote. O finga ferry, o laksa ferry combien de fois c'est l'autre côté. O finga ferry ti o toucha famille na ye. Ti na vie privée na ye. Na ba mapangu place à coller là, migi loba. Yo to yebsa ma ba ferry. Allez, aujourd'hui, au balou qu'elle a fallu. Hein, Miguel? Bien, vous en avez somoté. Yo ba tout au yambana plateau na yo, au sala kaka. Donc, yo, il faut tout d'abord qu'à question à makamba falli. Miguel, toi, bien, vous avez buzz na bino. Biso, tout na bino, biso, tout na bajouane, c'est la biso. Ba tout na bat makamba faire à sali. Miguel, bon, kaka soniko. À chaque fois makambo le kakota fali bobeta debia histoire te so ya mi mutu na plateau faut te ka question nenge ba journaliste ba comme ko finga ba musicien boye yo moni ndenge nini nenge pena makambo zoka ndenge Alexis Wechi a manqué papa Juna migi ozali boma na mutu no tu n'es pas intelligent so ki Alexis Wechi a manqué et c'est parce que bilo ba bobanda kiti pourquoi bobeta le son na débité bon ça ba malemo non na monate so ndenge Gims a posté ba jazz. Ce qu'il fallait poster biso, bobi qu'il fallait ça mabe, que empire du mal, to zali pe to tika la empire du mal, to pesa bino sous occasion tika la bino tenter. Parlez comme vous voulez, bon loba bon loba, to assumer yango, to zali pe to tika li bongo, biso to comprend que biso to pesa bino li boma, biso to pilipilo e soa kabino, alors muta ko tika la sous mutu tanzate, bon pesa la biso rapport pas fali, cette fois-ci fallait kangi mato une écouteur, ako yokate, suspension a ezati. Suspension awa ezate boya na ba discours na bino ya ki malin wana boya kanango na ba discours na bino ya 2 balles ya buzoba boya kanango pour que boya ko exciter fali na kanda pour que bana na moko apesa bango toujours suspension bino boko ndenge maître Gims a posté ba jazz ndenge fali azana droit ya ko poster Alexis Wechi poza mbila ana droit ya ko poster Joël Chopon na mbila ana droit ya ko limbisa manike poza mbila. Boniko papa pano tala bino popino banani na chaque mouvement banzoi bazalaka wera sona zakina banzoi swa bango boko changer bisoni wera sona zakina banzoi swa bango na kilelo na mona bata BCBG ngai moko Jaël na misu nanga na poto
na Saint-Ouen na moni bana basi na poto baolanda na bakar bafani ya jibe ti lelo bana basi bata BCBG baolanda ba voiture baoke luka mutu babundisa po afingaki jibe na obi no makambo ezala kaka donc na chaque orchestre banzoi baza ngamo na bi makambo ezala kaka bana basi na poto baser na biso bafani na BCBG baolanda na bakar tokutani sali ça va chaud oh no moni boka tendance mobo toke luka mutu ingano e place avanda kana bina yebi place avanda kati na banzete tokobeta tokokata mutu tokotika bat na bapota na poto ngalo bi donc ça montre que na chaque orchestre banzoi baza wera zaki na banzo ba fan ya wera ko basala blague ti o meki ba ye siko bi comme ça fali faible bon mesene mabe na ba instruction fali bon mesene mabe na éducation fali cette fois-ci fali na écouter parler quand vous voulez mutoko zo suspension ça te combat cage toko pesa bino pasi toujours d'attaque boko yeba siko ndenge swaka parce que bino ka bolobaka et sort na ma casité biso to ko répondre to ça fort to ko bomba bino na attention game ça poster ba jazz a kokité